Bandeko na ngai napesi bino mbote 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 na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na kosala video opona ko partager makambo oyo ezomata ngai pona partager na bandeko nyonso oyo bolandaka ngai na chaîne oyo ya Deline TV. Tolobelaka makambo eza spirituel, tolobelaka makambo oyo eza spirituel. Do yangwana na lelo nalingi nalobela makambo o to partager ba révélation makambo o Nzambe atalisaka biso yango to partager na chaîne o ya Deline TV pe ba prière o to bondelaka elongo na bandeko nyonso o basepelaka ko bondela elongo na biso to partageaka yango awa na chaîne o ya Deline TV. Lelo na ko partager makambo kaka eza peka makambo eza spirituel o ezoleka na communauté na biso o ezoleka na communauté na biso nde nalobaki so likambo wana emati ngai natali nde totalaka na ba YouTube so likambo ko emati ngai eke nayebi ete naza na likambo moko o na ko partager na bandeko o bakoki kolanda ngai po ete bazwa implice katikati na bomoi na bango na yaka ko partager yango kosala pe ba analyse na makambo o tokoki komona o ezoleka na communauté na biso. Donc vraiment surtout makambo mingi o tozomona ngo physique mais nzoka eza na impact munene na spiritualité do toyaka kolobela ngo po ete epesa bana Nzambe mayele. Na video o nga nazosala awa na matanga eloko ya liboso na loba na matanga noko na nga kufi noko na nga oyo leki oyo alandi mama na ngai auti kokufa ça fait 5 jours lilelo o banda atiki biso. Donc Nzambe azwaka lokumu azwa lokumu eza na makambo susu oyo eleki wana. Donc ezaka kopesa mayele po Nzambe alobaki mabe moko te yaka kati na mwana Nzambe sanke Nzambe aloba. Nzambe alobaki na ina nga clair makambo nyonso alobaki na nga ke dans 2 mois azokufa na bondelaki na Nzambe akufa te na lelaki mana Nzambe likolo na ye akufa te nde Nzambe alobaki na nga ke accordé ngai ke akufa te akufa te mais yebisa ye ayebisaki nga makambo oyo esengelaki na solola na ye. Mais ngamba moko lokwa nazali kana esengo ya koyoka Nzambe alobi ke akufa te na bosani kezaki na memoko na kati wana na bosani kezaki na memoko me yebisa ye. Donc kobanda jour Nzambe ayebisa ngai yango ba 2 mois passé nge koka je crois. Donc pona ngai namonaki kake Nzambe sa longo na eliwa ok fallait na sala o Nzambe abaki me yebisa ye. Donc so na yebisaki ye engaki ozala malamu mingi vraiment mokona yokaki kakufi na lelaki makasi culpabilité esalaki nga vraiment na lelaki na mibengaki zoba makasi mais après Nzambe ekopianga makasi kake ezalaki nango volonté na ye po azotalisa nga liwa azotalisa nga na matika na train na okende boye kana otanga na nga Bible na portable mbamo ba présenter nge bembe liboso na nga mais nga na omono ndi eza mutu musu mta okufela na esi batoto za bango bokeba mutu moko akufela. Donc eleka ikako ekokai koleka Nzambe azotalisa nga mutu akufi na famille mais ezalaki mwana mwasi donc baliwa kaka na ba liwa etelemi na famille na moni pe linu na nga oyo linu na nga ya moko ya munene awa ezoninga na makasi na fuka maki nazosambela bandeko na nga nafukami nazosambela mbamona omona linu na nge ezoningana ide teke eza na spiritualité nga na okanisa yango eza physiquement no te boye linu na nge ezoningana makasi boye ezotia pena boye ezosali te elongo ezongabi linu na ngo enge elongwa ngabi na sisi ka prier na bondele na sisi prier ngabi natano linu yango ezwi nini yango mpo eningana nga makasi boye linu penda etomba melongwa natala boye problème ya te na lino ngabi ezaki nde vision ngabi Nzambe na nga mutu akokufa mukolo moko azokufa na famille mukolo azokufa Nzambe na nga longola liwa lokwa pona ye Nzambe sa lobaki alongoli liwa wana pona nga na mona ekase longwe donc le na moni lino ezoninga na nga na ezotala kutu bato mususu ozomona mais putale wana pe na yoki kazobela noki kazobela nga na bia na osambela ka nga Nzambe lobaki akokufa te papa
kokisa akufa te lo na osambelaka yango wana nayebisaka bino donk soki omoni mino ezoningana yo ngai ezalaka nga ta mosusu mwa minu misato ezoningana nga na bandoto na nga lelo mosusu mokabodo na comprendre yango deja liboso na ndai kocomprendre yango te apres naye kocomprendre yango soki minu misato ezoningana nga eza bato misato bayingi bakufa na famille fo telema na mabondeli olongola liwa wana donc nga oyo loko ezalaki na condition nzambe apesaki faki nasolola na ye likambo oyo nzambe alobaki oyo nga nakoki koloba na bino a te me nasalaki yango te nasengaki bolimbisi nzambe alimbisa ngai mpo so nasalaki yango alingaki kokufa te me naye kocomprendre kaka ke eza na nka volonté ya nzambe mpo akokaki mpo asala yango mbala ebele muna agangeli ngai bitala nayebisaki yo likambo mpo na motu bozosala yango te tala sikoyo azokufa me oyo nzambe atiki epi bandoto na ngai ya liwa ezolakisa nga mwana mwasi moto akufi na famille nakoki ozala kutu na ide na ye te naobimisa esprit de mort nzoka esprit de mort oyo ozobimisa na famille bien sûr ozobimisa me eza na condition moko wana mpo elongwa ozomona donc nzambe kaka bosuete nga quand même bamecondoléance baloba ndeni nzambe bosuete nga quand même bacondoléance bosuete nga quand même na libota na nga po ezosala biso vraiment pasi noko na biso wana aza noko propre oyo alandi mama na biso na nsima vraiment nzambe azala na ye nzambe azala ne naye kocomprendre na longoli culpabilité wana naye kocomprendre ke ezalaki na nka volonté ya nzambe bomona po alongolaki ata na bato nasololaki na bango nayebisa bango nzambe alobaki na nga boyeboye me nayebisa ye boye nayebisa ye boye ozomona doki esali ke nayebi te so nabetela bino moko oyo nzambe abandaki koloba na monoko ya papa Didier oyo abenganga deli nabetela bino ezalaki mokolo yango oyo ayelobaki na nga mpe mamba famille na profitaki na tuna ye mpe bakestion na nga ebele osola na nzambe boye na profite mpe na tuna ye mpe bakestion donc nzambe azala na biso video oyo nazopartage mpo na makambo oyo eza na actualité ya prophète Moïse Kasongo bato oyo boyebi ete aza ye moko alobi ye moko alobi Moïse Kasongo prophète nani apôtre Moïse Kasongo ye moko alobi ke na moment oyo eza temps na ye prophète ka moko oyo penza azosala succès azosala miracle na Congo eza ka ye moko alobi bongo donc alobi bongo donc eza prophète oyo alobi ke ye nde moto azosala succès na YouTube donc bazolobela kaka ye boye vraiment ya on a partagé makambo pona ye na partagé makambo pona ye oyo eleki na réseaux sociaux eza lokola scandale to bengango scandale ya makambo ya 500 € oyo azwaki $500 oyo azwaki epai ya mwana mwasi moko awa na mboka na biso ya France oyo ya on a partagé na bandeko nyonso yango eza na conseil oyo nalingi napesaka epai na peuple congolais na bandeko nyonso oyo boza bana nzambe na pesa pe conseil nango na pa ya mama na biso oyo abengaki je crois mama Mado soki kombo na bosente je crois mama Mado do tolanda ngo awa notiela bino extrait nango eza pa ndeko na biso Fiston Pelende oyo azala na Afrique du Sud mwana papa mwana papa ye penza mwana kimbangu penza ye penza aza mwana elembo ya kimbangu Fiston Pelende emonanaka bana bilembo ezomonana ye ta na basigne bana bilembo baomonana ata desho dena pe ata desho dena pe azomonana ye mwa namona mwa elembo ya kimbangu pe kati na desho dena papa ya ndenge alobelaka na façon ya raisonnement na ye façon ozomona c'est ça elembo pe ozosanti on dirait aza mwana elembo Fiston Pelende penza oyoka ye pe mwana elembo po soki deja obandi oyeba kimbangu se koza ka na elembo po soki oza na elembo te po comprendre kimbangu eza pasi vraiment po oyeba pe nzamba mpuntulendo mungu baba Congo mongali nzakomba o comprendre nzakomba eza vraiment faut zalaka mwana elembo so oza mwana elembo to okendeka na nzambo ya mindele wana nzamba bapaya okeka na nzamba bapaya okende nango so oza mwana elembo te donc yango sikoyo nalobi ke ezali na chaîne na biso ya Fiston Pelende je crois oyo ya Afrique du Sud ya Radio Lokole TV nalandaki ye eza vraiment scandale mwasi moko abengai kuna na otela bino extrait nango il paraît que apôtre Moïse Kasongo apesaki ye asengaki ye mbongo
500 € pour la délivrance pour asalela ba prière mais asalela ba prière te akomi kokima ye na téléphone awa na koloba makambo o etali kopesa mbongo et puis na ba pasteur basali na nzambe o bazozwa mbongo bato donc yango nde na kolobela apo na kopesa conseil eza lokwa na opesa conseil na prophète Moïse Kasongo pe nazopesa conseil na mama na biso Mado oyo a réclamer likambo ya mbongo oye apesaki pa prophète soki na opesa prophète na conseil na apôtre Moïse Kasongo ezaka conseil pona basai na nzambe nyonso ezaka pona basai na nzambe nyonso ezaka pona ye moko te po ye moko ta mosusu olanda na chaîne te tellement occupé makasi na ba prophétie po azo prophétiser makasi tellement occupé makasi nango na ba délivrance na makambo ebele peut-être akoyi pe kolanda to comme akoyi kolanda te yango nga nazopesa ka conseil soka kolanda ngo azwi conseil o na opesa nzambe azwa lokumu so pa olanda te ndeko ozolanda nga oza mosai na nzambe peut-être po ozoyeba to kolanda lobi okokoma mosai na nzambe makambo mosusu oyo nzambe aloba na ngai lelo oyo na obetango awa kaka nasiti na beta ndambu na otiaka mwa moke oyo ekoya donc o nga na oloba ata yo kaka oza boyebi te lobi na yo oyebi te nani oyo ozali oyebi te lolenge nini nzambe akotravaille na yo likambo nga na oloba eza kaka conseil pe oyo ekosunga un jour na vie na yo soki oza na ministère moko kati na yo ekosunga yo vraiment makasi ekosunga na opesa conseil nango pe na koloba po ndeko moko atindeli nga video ya Moïse Kasongo abinanga mama de nozomona ye ndenge nini na mbe pe bapaya moko natiaki Moïse Kasongo na video awa natie Moïse Kasongo nazali na bapaya natie Moïse Kasongo nde natuni bango ndenge ni moko alobi en tout cas surtout na ebandeli vraiment na kwaya na ye ok nabi ok c'est bon ozomona donc naoyisa bino ngai lolenge nini nazozwila Moïse Kasongo lolenge nini nazozwila ye aza ya nzambe to aza ya nzambe te to ndenge nini nakoyisa bino lolenge onga nazozwila Moïse Kasongo ye moko alobi ke eza temps na ye yango mutu nyonso azotia ye na miniature nakotia ye mpe na miniature awa nakotia ye mpe na miniature awa vraiment nakotia ye mpo nazolobela vraiment ye nakotia ye mpe na miniature awa naotia mpe Fiston Pelende mpo boyeba ke makambo na oloba euti na chaîne ya Fiston Pelende yo scandale na obenga vraiment scandale mais nzambe ka ye moko ayebi mokili oyo nde tokomi boye donc makambo eza vraiment bana nzambe beyeba oza na confusion mais mwana oyo aza na molimo santu kati na ye aza na confusion te na makambo nyonso oyo ezoleka ya koyeba place atelemi akoyeba nzela azolanda akoyeba ata mipepe ezoningana te matie kiti ya koyeba place ya telemeli ok pona kobanda nanu na konzolobela Moïse Kasongo scandale na bango po ete napesa pe conseil na deux côtés nde na lobeli awa na bato oyo baza na posa basali na nzambe babondela pona bango et comportement ni bakoki kozala nango et puis basali na nzambe oyo bazobondela pona bana nzambe oyo bazotindela bango bambongo po ete babondela pona bango po tozoyoka ata desho dena monoko ya bana alobaka mingi ke bamama botika kopesa mbongo na basali na nzambe po babondela pona bino atelemaka nango alobaka bongo naoki pe Fiston Pelende pe alobi mwa ndambo alobi pe ke donc c'est ça et puis oyo kaka mosali na nzambe nyonso oyo aleka situ na YouTube o mingi basenga mbongo eza kaka baotoleka na YouTube vraiment on dirait eza bongo mais ekozala nango pe bon ok donc pona koyeba ke na kolobela kopesa mbongo na mosali na nzambe po abondela pona yo eza mabe to eza malamu et puis yo mutu oyo opesi mbongo na mosali na nzambe attitude nini fo ozala nango donc nalobela ngo mosali na nzambe oyo ozobondela eza malamu kozwa mbongo kati mpona mutu oyo ozobondela mpona ye ubie kozwa mbongo te donc vraiment tokolobela ngo awa na Deline TV biso pe tolobaka nga nalobaka ebele tokomi 14 minutes makambo ebele ya koloba ezali bopesa nga temps
mais na oleka inete na promettre bino na oleka inete na sala effort nzambe sunganga na loba mingi te na loba ka le nécessaire na baluka te kolo sunganga ok pona kokende mbala moko Moïse Kasongo na ute koyeba ye mikolo euti oleka nayebaki ye ler namonaki makambo ya lor mbongo le namoni makambo ya lor mbongo nalandaki nano prophétesse moko boye na Congo kuna na Promo TV na promo na loba mbambango na meka na lokolo mbambango nzambe na loba mbambango poto kene mbambango ok nalandaki prophétesse wana na Promo TV pa ya ndeko na biso frère Ipan nde prophétesse wana abimaki esaki ba view ebele abimaki alobaki makambo nzambe aotalisi tata alobaki pe lo mbongo a confesser boye abungi nzela a confesser soka ko luka ye babilo moka bonga alobaki bongo nga personnellement le nalandaki ba propos ya prophétesse wana en tout cas nazaki convaincu te na makambo ebela banda koloba nazaki convaincu te komona ye boye atika kaka lokola nga atika babilo mato atika ba meshi atika ba biloko oyo wana ya ba sirène atika yango mais na yebisa bino le nyonso kotika biloko wana yango te ezolakisa ke oyo aza mosali na nzambe solo oyo aza prophétesse solo yango te elakisa po ebele batika yango balata su bilo mato te mais baza ya nzambe te baza baenvoye ya Satan baza bavoye ya Satan bakotinda bango ba mission na mokili oh Seigneur Jésus bango balobaka bon Seigneur Jésus alakisi nga Seigneur Jésus Christ de Nazareth alakisi nga bo alobi bo donc ba propos ebele oh mwana mosana lobaki en tout cas oh nga pe nazaki d'accord na ngote na nga kuna salela ngo analyse mais na tikaki na kana tiki nga biba nzambe ba moko ba comprendre OK ba comprendre ba o ba sengeli ko bunga ba kolanda e ba ko bunga nde alobaki lobai mambo bela tali alobai mambo na mai kalambai ke stade wana nzamba lobi azana mwana na emaki kalambai boye nzamba zana ye batu bakobika kuna tala fallait kuta prophétiser ke batu bakokufa bokota mabondeli batu bakokufa na mais ye prophétie na batu bakokufa amona ki ote combien de batu o bakufi na tamso batikala pe ko bongo la mitema te batu wana bake ko saila ba mai ki kalambai na monde ya ténèbres soki bazaki na nzambe te donc soki bazaki na nzambe kutu liwe ko ya nzamba limbisanga bolimbisi na bato nyonso o bakufeli ozomona po soki ozotambwa no na obanga nzambe ata ba place bongo nzamba ko epanyo na mabe bato bakufia na ba jeune ebele bakei mais ye prophétesse wana amona ki yango te amona ki onte malobi batu ekuna batu bakobika nzamba lobi na makambo ebele alobaki nga nazali d'accord dango te nalande nazali d'accord dango te ndenge nasali nango émission mais tande mutu ezalaki te po biso pe ba ope to ebi koloba to koloba so to moni ke likamba olobe ya litoko ki koloba dozo mona donc ileri aloba ki pe ko lo mbonga se repenti boyboy donc kwa de makambo ne ba prophétie na bana ko pesa na makambo nzamba loba na nga mwasa ko tele matate ya mwasa ko tele matate ya pesa ki ba raison moko boy mwasa ko kote mate ate ya liboso na cher ozomona aloba iloba ka ba mambo be oh presque nazaki d'accord na ngote et puis malgré azoloba na komiki na malembe mo senti orgueil kati na ye ozomona donc vraiment wana nde na ki koyoka après sikoyo quelques jours na moni na miniature moko batie lo mbongo a répondre ba mutu oyo alobi ke ye azokufa ngasko na pa curiosité na binatala ngole na tali yango nde na ikomona lo mbongo azoloba bino bolobi ke nga nazokufa so ndeni alobaki akokai koloba esala nga mapasi nga il fallait essayer na biso lo mbongo aloba ne loko te na makambo o fala tika na ye bozomona fala landa na ye te fala tika na ye te na ndenga alobaki ke bana na bino bakozala kaka kobelaka batension ezali vraiment maloba te o mwana nzambe akoki kobimisa yango le naokaki bongo na regretaki vraiment nga bi il fallait pas vraiment aloba boye donc elekaki nango bandeko après siko kaka na video wana nde nayaki komona Moïse Kasongo na moni ke nga kanisaki o nga kanisa eza prophétesse oyo ayaki koloba awa boye nzoka nde eza nde ye te eza nde prophète oyo nde naye koyoka kombo na ye Moïse Kasongo na moni ye batiaki esprit na ye na église na ye azo kolakamba penza prière penza na puissance nyonso azokamba prière nde pa curiosité na bite na okike kombo ne Moïse Kasongo nde na betaki Moïse Kasongo nde le na ke kotala ye
esika naki ko découvrir Moïse Kasongo. À l'après nazaki impressionné ya kolanda ba vidéo na ye. Na bandi kolanda ba vidéo nene na ke tomber na témoignage na ye. Ndenge papa na ye na mama ne babomelaki bango en tout cas le na ndenge kolanda o motema esalaki nga pasi na oyoka pasi na motema mwana o na kati na ye vraiment nzambe ka mutu akokonsole sans nzambe boye naoka pasi na témoignage na ye ya Moïse Kasongo ndenge nalandaki yango. Après nakomi kolanda ba émission na ye azalaki kosala nakomi kolanda ba émission na ye eloko nga na comprenaki na Moïse Kasongo na oyebisa bino siko ndeni na ozwila ye eloko na comprendre na Moïse Kasongo aza na connaissance o ba prophète ebele baza nango te o ba pasteur ebele ba porte ebele baza nango te ye aza vraiment na connaissance wana donc kombo oyo azoporte na oloba na molimo te na oloba na kotala ye na kimosuni boye na analyse na kimosuni ozomona na kimosuni kotala ye en tout cas soki azoteya azoloba makambo ebele oyo azobimisa na baporte ebele bayebi yango te donc aza na connaissance ya makambo ya spiritualité elo na comprendre na opa na ye yango etindaki nga nalandaka ba video na ye yango etindaki nga ntuka nalandi ye na 2 mois obandaka mambalo mbongo wana nalandaki en tout cas chaque jour ata ne fiske video moko na olanda malgré ata na osisa yango te mais na kotia yango ata na vitesse nalanda po par rapport batemps mpe oyo tozalaka nango bino mo boyebi chaque jour vraiment en tout cas 2 jours eleka te na kolanda moi émission na ye moko ata oyo asala kala nalandaka yango mpo le na olanda yango nazozwa ata moke mpa na ye mais nasepelaka na nga te ndenge aprofetiza en ligne bongo azoprofetize mpo na bato yo boye wana nde nasepelaka na nga nango te na wana vraiment eza bonga na kosepela nango te par rapport ke biso mpe awa toza mpe na don mpe ya prophétie quand même toprofetizaka mpe mpo na bato mais ezalaka jamais na façon wana ozomona kena bima na télévision bo wana na lobi te keza bonzambe te peut-être nzamba memeli ye na nzela wana po na nzela na peut-être yango azozwa bato ebele ezo permettre asa l'évangélisation po ba témoignage oui à partir biso to apena de télévision na baki to balotia siko ba témoignage na loba to banda ko tiango ba témoignage mais na frère na ko mwanda mbunga mona yebi ba témoignage eza bien ya ko témoigner monene na nzambe oya sali kati na yo na nzela ya mosai na nzambe wana po et faire et contribuer à l'évangélisation et contribuer à l'évangélisation. Donc, bah, témoignage, oh, ya les kisaka, eza bien quand même que moutaleki abiki, boy, wan eza bien. Mais qu'on prophétiser, boy, en plein, nini boy, ozo prophétiser pour na muntu. Wana peut-être yé moko, ameme liango nande, wana, bonzamba zanzambe ya miti système. Non, lo bate ke eza bonzambe te, mais nga moko, na sepela penza bongote, hein? Bongo te ndenge enenga lekelaka bongo mais eloko ya motu ya o nga na sepelaka nango pa na ye az na comprendre yango aza na connaissance o soka bandi koteya penza olandaka ba video na ye ka bako poser question mingi ezaka na ba question soki ba poser question moko boye là azo répondre yango ozo sentir connaissance ezobima na réponse wana ozomona oya motu ya pena côté positif o nga na joie pona ye o nga na sepe na pona ye malgré ezobima pena mingi te ozo sentir kaza nango ebele akope ko bimisa ebele mais muke o ya koloba ba porte ebele ba yebi ba pasteur ebele mine ba yebi te ya yebi preuve ane na remarquer asalelaka mungwa asalelaka mai asalelaka huile d'olive asalelaka huile asalelaka mungwa asalelaka mai bandeko na ngai ok eza na bapaster ebele baporte ebele bazaka non mai te mungwa te huile d'olive te ignorance baza bato oso oyoki ka paster na moya lelo azoba no ndeko kosalela mungwa te eza mabe comprendre ke aza mutangambo wana amoni ke soko bandi kosalela mungwa bakoka su kozwa bino te ozomona donc na remaka aza na connaissance moko boye en dehors ya wana donc moi makambo kaka na remaka soki mana nalobaki nakangisa yango na ngena ese bino ke tala ndeti likambo alobaki boye bato ebeye bayebi yango te tala likambo alobaki boye bato ebeye bayebi yango te ozomona dernièrement abaoti tune question mpona parla langue ese parla langue eza mabe to nde alobi oui parla langue mwana nzambe mpo oparle mpe alangue il faut koma na dimension moko boye eza te ke bayekolaka parla langue nayekola koparla langue
bayekola yango te fo koma na dimension moko boye ya spiritualité ndo mona langue ebandi kobima yo oyo eza ya prière okoki koparla langue ya prière en esprit yo moko ozoyeba te ozomonaka ezobima boye prière oyo mpe eza ya message il faut interprétation ezala mais banguna pe bandoki pe bakoma kokota pe na parla langue yo ozomona ka azoparla langue aexplikaki kitoko ozomona mais omona kaka base na nzambe ebele mpona bango so otunie question na non parle langue eza ya nzambe ta mosusu te eza bien te parla langue eza ya nzambe te donc c'est ça donc mais ye na makestion na ebele apart wana makambo ebele kaka lere arépondre yango na santaka ke ayebi makambo ya spiritualité ozomona yango mpe etindaka ngai nalandaka na ngai ye nalandaka ye après nayaka komona susu esalaki bango susu mwa demi rando moko boye na mama na biso Fatu mama Fatu bonga namonaki olokwa nalandaka mingi Moïse Kasongo yango nakomi kolanda ye vraiment mingi banda kaka nayebaki ye namoni na miniature na ye batie photo ya mama Fatu na miniature na ye ngabi atie photo ya mama Fatu alinga aloba nini pa curiosité na fini na tala boye azoloba nini mpona mama Fatu mpona nini mama Fatu lokwa asalaki video moko contre Walesa nga nayebaki na nga te mpo nga pampa mama Fatu nalandaka ye epai ya nanio nalandaka ye soki namoni nani azwi yango frère na biso Brice azwi yango atie photo ya Kimbangu nayebiki alobi makambo ya Kimbangu nde nalandi ou bien mutu soki atindeli nga na comprendre ke seke mutu atindeli nga video o seke ndenge baki eza intéressant nalanda mama Fatu mpona bongo mais kokotaka na chaîne boye na ye boye nalanda bavideo ne asali boye en tout cas te nalanda video ya mama Fatu soki mutu atindeli nga yango nde nalandaka yango nde sikoyo namoni kuna nayebaki te kasali ke Walesa boye non nayebaki te naye komona sikoyo pai ya nanyo ya Moïse Kasongo photo ya mama Fatu ngabi atia mpwani le nalandi naye komona ke alobi atie photo mama Fatu po mama Fatu alobi ke Walesa basirene baza na église naye boye yesu ko batiango wana ya koloba bon mpona Walesa eza lokwa akotelaki Walesa nga na kamwaki ngabi yo prophète aza na problème nini mama Fatu amoni nini alobi mpona Walesa ye sikoyo ifalaki ayebisa biso ke nga nzambe atalisanga Walesa aza ya nzambe wana nde sava me ye azoyaka na kimosunika nde nga nde nazoloba boye mbala moko te ye azoloba bon mpona Walesa mpona nini ye kutu ndenge aza na problème na libala na ye boyeboye do eza lokola akotelaki Walesa ozomona nga namonaki yango bien te namonaki yango bien te pourquoi kosala boye omoni mutu lero ozolanda ye ozolinga odécouvrir ye osepela na ye ou bien okotika ye un jour bien nini ye azokende nango ozomona po topesa fo kopesa mutu temps landa ye makambo azoloba koyoka te bato balobi ke aza ya nzambe te boyeboye yo landa nano découvrir yo moko ngale nazolanda ye nazodécouvrir ke aza na bonzambe nini na connaissance ya makambo ya nzambe kati na ye ozomona nde esika nasepelaki te lere alobaki makambo ya mama Fatu bon après naye komona supa mama la danoise naye komona susu ke mama Fatu mpe aye korépondre eke nzambe ayebisi eke Moïse Kasongo aza ya nzambe te Moïse Kasongo aza ya nzambe te boye naye comprendre donc lere ye Moïse Kasongo alobi contre mama Fatu abondeli après nzambe atalisi ke Moïse Kasongo aza ya nzambe te peut-être ekoyi nango mpe kosalama aye mpe alobi yango mpe na video mais nga nandimaki yango te po nga mona yebi mama Fatu alobaki nga naza ya nzambe te et pourtant nga moko na miyebi nga moko nani nazali ozomona bato musu baondima na bango mama Fatu makambo aloba intel aza ya nzambe te aza ya nzambe te mais nga moko otomutu yango ye moko soki aza ya nzambe motema ne moko eyebi ke aza ya nzambe ozomona yango moni le mama Fatu azoloba ke mutu boye aza ya nzambe te soki nga pe nzambe atalisanga eloko moko mpona mutu wana napesi ye raison soki nzambe na atalisanga te na ondima mama Fatu te mpona yebi ke ba vision na ye mususu monguna mutu apesaka ye me ayeba akodisene
teke o monguna mutapesi o nzambe mutapesi ozomona pona oloba bongo par rapport teke ya makambo ebele nazoba bongo par rapport ya nga moko mama Fatou asala video moko kuna alobaki mama Deline faut se repentir o se repentir boye aloba makambo contre nga mama Deline sko nga moko ndi naza boye na miyebi epi nzambe na likolo ayebi nga nzamba mpuntulendo ayebi nga fumu yiso ayebi nga fumu kimbango ayebi nga papa Simon Kimbango kiangani ayebi ngai siko mama Fatou alobaki nga na ya nzambe te donc nga moko kaka na ondimi yango te pona bato musu bandima to baboya nga kuna naza te me nga mo mama Deline na ndimi te yango wana lia azolobaki Moïse Kasongo aza ya nzambe te nga mama Deline na ndimi na ngango te po na mon nzambe a confirmer nga te pona Moïse Kasongo. Donc c'est ça. Na ki su komona bango na barando na obenga orando. Na mama Fatou. OK. Bon, parenthèse car mama Fatou asali vidéo moko batindela kingango je crois lobi to lobi okuna na tieku tu commenter na vidéo wana. Alobi ke tout batika koloba mosai na nzambe o aza ya nzambe te batika ko kitike alobi blo mwa bongo na teki video ye moko na fa banda ko sala repentance na bato o yalo ba fa bonde la makasi bato o yalo ba baza ya nzambe te exemple nga mama Deline yalo banga na za ya nzambe te na tindi ye atsambela atuna nzambe bien pona nga mama Deline po nga moko na miyebi nani o nazali sko ile ya pesi message wana siko fo atuna pe nzambe ndenga atuna na banini mususa tuna nzambe mama Deline vision na yo lakisaki nga pona nini atuna nzambe bona tion pe na commentaire kuna doki message na pesi ye moko azo faire partie nango o maladi o alobi ke mo mbale na zwi na ndoto spirituellement pezali bato musu mo na spiritualité bo akoma ko bela yo ko yeba te ozomona ko bebi sa réputation ya muntu eza bien te batu boni le balanda mama Fatou bandima yango ke mama Deline aza ya nzambe te batu boni bandimango heureusement biso ba Deline oyo tellement balobi ba mingi pona biso toza ya nzambe te basali biso ba video batie biso na ba maseke toza ya nzambe te boye to lendi siko to lenda esala nge loko te au contraire ko to so balobi suse mikolo bape misinga na ebite so na lo banzamba zo lokumu to ndeni mais nzamba kuma makapo eza bientôt la mukina tongo boye au moins batio na miniature na maseke nzambe nasali nini na mokili o ngam na osalela bato bolamu nazolukela bato bolamu Seigneur bati okuna za ya nzambe te basali o video bazongisi boye eza quand même bien te muta osepela nango te mais moko esala rapeke po o comprendre que te seke na komi place yango po soki nano komi place wana te omoni mwana nzambe so oza na nguya makasi baobundiso baolongo te bato baobundiso baloba yo oza ndoki bakobima pe na réseau sociaux balobi ke yo oza ndoki ozomona bakoloba po baobundisa o donge loba ke na bana nzambe na bandoki yango nalinga naloba mamba ko dénoncer po na nga vraiment eza ya nzambe te ke oyelelo par hasard c'est bon nzamba ko baloba po na mutu boye po amona ye moko ke makambo ne na bandi ko latisa mpa ya bato nzamba ko sa bomelelo ye intelaza nzambe te lobe intelaza nzambe lobe non so bato wana nyonso monguna pa ko profiter so eza réellement nzambe muta otalisa monguna pa ko profiter bandi ko talisa ope bato oyo ya nzambe me baza bete sko wana obeta maende konanga obeta mapenza ekozangisa bokonza likolo po tokosamba na bokonza likolo nga mutu nyonso oyo alobanga naza misala mabe mutu nyonso oyo alobanga aza misala mabe nazelaka bango batindanga ta audio mama Deline limbisa ngai nayebaki te nazelaka ngo so nazeli yango te tokosamba nga na bino tosamba nga na bino ngale nazo na oloba Marcelo Tunasi aza nzambe te naza ba confirmation ya makambo ebele ngale na loba mamba Marcelo Tunasi aza nzambe te ezaka na batu misatu mine baloba ngo te na YouTube mais lelo komo loba ma partout ngala loba kon banda période wana ba 4 ans passés 4 ans oui ba 4 ans passés na 2020 ngasi na loba mamba Marcelo Tunasi soko lapide banga ba lapide ngai ozomona soko lapide banga ba lapide nga oke to loba makambo ya Moïse Kasongo nde na lobaki toza na moins de 1 heure donc na kotala ka Moïse Kasongo bongo boyebika mutu sozo tale pe mingi okolota ye na lota ki ndoto mo pona Moïse Kasongo mais
na lota ye ndoto moko mpona Moïse Kasongo mais na lota ye ndoto moko mpona Moïse Kasongo mais na ndoto yango nakoki koyebisa bino te ezalaki ya mabe to ya malamu te, ezalaki ondire ya mabe te mais ondire ya bien mais na comprenaki yango mpenza te, ondire ezalaki ya bien nazotuna nzambe susu mais ondire ezalaki ya bien ndoto oyo nga nalotaki mpona Moïse Kasongo, ondire ezalaki ya bien. Sikoyo nakotala ye boye nazoremake orgueil kati na ye, ozomona naoremake komikitisa eza te kati na ye. Et puis moi impolitesse langage na ye elobeli na ye en tout cas mwana nzambe ata na kibomoto soko ozalaki na elobeli moko ya impolitesse lero ye kati na bonzambe faut kosala effort bato mosusu etikalaka mwa ndambo ekendaka malembe malembe ozomona ekendaka malembe malembe kotala bondie respect eza te na bato ondie azorespecte vraiment mikolo te bon korespecte mikolo kuteka bato ondie mpenza respect mpenza eza te mais ere moko batunaki question mpona nyo ozalaka bon yabi te mpo so naza bongo te bato baomonela ngai yango moni place wana moi raison moke me yango te elingi elobaki ozala impoli ndeti nga mama Deline boyebi nga mama Deline nazala yuma so maboyi lobi mpe mama Deline mpe nga mpe nazala yuma na yuma te me nde nazopesa message nazoloba fu nazala pele ya komikitisa ozomona nakoyi mpe kozala na komikitisa le mpe likambo eye contre nga so nalobi natika nango natiki na ngango nabondeka nzambe emona bango so nabi naya koloba ndeti le bazwaki nga batiaki nga na maseke doko nazali na matière ya mwa mwasi nga bina koloba epi nzambe apesi ndela apesi nga so matière mosusu le même jour bomoni nga mpe nayaka natiaka epe su na maseke ozomona donc mwana nzambe eza te ke okoki kozala yuma okozala yuma te mpo so oza yuma bato ebele baomatela yo epi eda ye so ozokamba bato okozala yuma te yo ozokamba bato oza yuma me ka bato ozokamba baomatela yo bandeko nango okokamba bato to otika oloba me koma bato oyo nango kokamba bango te donc le ozokamba bato fozalaka meme na mwa autorité moko boye fozala yuma te eza te kozala yanke moko te ya impolitesse komaka bato te ozomona. Donc façon na yo ya kolobela et tant que mutu oyo ozoteya bato nga moko mosusu nasala video mo boye na kanda na betela bino nasala ngo na kanda boye nzamba boya video wana eleka abina nga longola yango nga bi nzambe limbisanga na lobi mabe abite makambo oyo lobi lobaka même makambo wana menacer okoteya bato na kanda te okoteya bato na kosilika te il faut oloba kaka makambo wana mais loba na tonalité ya se koloba na tonalité oyo likolo oyo lobeli te ozomona nzambe mutu informaka biso so ozalaki na elobeli moko ya bien te nzambe osala effort lero okomi koleka na pibi fo ozala na elobeli moko ya bien so ozalaki na patience te il faut ozala okoma na patience so ozalaki na bakanda moko silika il faut okoma na nini na maîtrise de soi omuntu mpe alikambo koosilika mais odose na yo nango odose nango entre parenthèses na koloba dimanche outi koleka kuna na asi bato bolanda nga na ligne bo comprendre que maman Deline asiliki na eloko moko boye donc ezaki vraiment kosilika penza te mais ezaki lokola regret moko kati na nga ozomona ezaki lokola regret moko nazalaki nango na kati ezalaki na kati na nga ozomona ezalaki nango na kati na nga mais esengelaki ebima mais eza kosilika te mais na santaki présence ya Saint-Esprit makasi ondire na ninge na banda koloba contre bato baotambwa na obanga nzambe te ozomona contre bato oyo baotambwa na obanga nzambe te elingaki ezali ya scandale ndeti Moïse Kasongo ndenge asalaka ozomona donc elingaki ezala vraiment scandale vraiment yango moni nakataki pe kosala modération na natiaki mutu mosusu mpo na santaki ondie na olinga na tuntuka nazwa molimo nde yango nakataki yango bamo nazokanga ezokokangama te elingaki ebima na façon moko boye nde bomoni nde bongo me ezalaki te kokanda te ezalaki mawa moni mawa so eleki kolela mpona pasi na motema ozomona pasi na motema donc c'est ça donc vraiment eloko na oloba yango wana tokende na ona nani napesela conseil makambo nazali video nanu nalobi te tala deya tokomi na batranquele nga mpe naloba nzambe nanga sunganga ok me makambo mpe naoloba jeko ezosunga bino donc c'est ça Moïse Kasongo nalotelaki ye ndoto moko boye me nalobi te ke ndoto yango ezala mabe me nazocomprendre nanga ndoto yango te naocomprendre yango te ok dernièrement awa nayaki kotia ye na nini avant nakende nango naza na 2 extrait ya bavideo na otiela bino awa oyo nazolobela awa
extrait ya liboso na otiela bino ya Moïse Kasongo mwana mwasi moko abengaki Fiston Pelende alobi na Fiston Pelende ke apesaki Moïse Kasongo mbongo po abondela mpona ye po Moïse Kasongo abondeli mpona ye te. Tozoyoka bato ebele bazolobake bopesaka basali na Nzambe mbongo te, bopesaka basali na Nzambe mbongo te, bato ebele bazolobango. So nga mama Deline eloko nini nakoyebisa bino kopesa basali na Nzambe mbongo ou kopesa mbongo te. Kopesa mbongo ou kopesa mbongo te na basali na Nzambe. En tout cas video oyo bandeko na oyebisa bino soki esili donc naolobela nano parti oyo parti mosusu ezali oyo nakolobela bino likambo ya bag oyo Moïse Kasongo azolata nakoloba likambo ya bag wana babag oyo alataka naolobango soki a place ekoki te bolimbisi na osala deuxième vidéo tamsu lelo to lelo pete pona kokende nango na likambo ya bag wana de oyo nalobela nano scandale oyo ya bango basali wana. Donc pona nga pona koloba ke Moïse Kasongo aza ya Nzambe to aza ya Nzambe te nalobi na bino te ke aza ya Nzambe to aza ya Nzambe te mais oyo nga nazosentir kati nazobimisa soki alobi ateya biso esunga biso makasi mais ye azobaze na koteya te azobaze na baprophétie na miracle surtout miracle eza bien makasi bato babika po monguna Satan na bato na kangi bato ebele donc bato babika so pona bato babika ma batémoignaka monene na Nzambe na chaîne na ye en tout cas Nzambe azwa lokumu so Nzambe penda donc OK bon après sikoyo bandeko nakoki koloba nde nini pona kote ya Moïse Kasongo te na banda nano kote ya na banda kote basali na Nzambe to kota bato bapesa mbongo pona basali na Nzambe OK na banda kote ya mutu oyo alingi apesa mbongo pa mosali na Nzambe abondela pona ye eloka liboso na koyebisa bino bandeko kopesa mbongo pa mosali na Nzambe abondela pona yo eza mabete eza bien eza eloko moko ya motuya Nzambe balukaka ye na façon nyonso nazana makambo oyo Nzambe aloba na nga pona yango donc kopesa mbongo eza mabete mais toke na mais wana elingi loba nini elingi loba ke soki obengi mosali na Nzambe abondela pona yo na situation moko eke abandika koloba no mama tinda 500 euros tinda 200 euros yebaka ngo deja mabe ezali ozomona yebaka ngo mabe ezali pona yo kutu te mais pona ye ozomona mabe ezali pona yo te mais pona ye ke yo bengi ye mosali na Nzambe na ba problème bondela pona nga ya lobi ma sœur avant abondela pona yo ou bien a prophétiser likamo boye pona yo avant abondela pona yo asengi yo mbongo et puis akati montant bato ebele bakata ba montant sengo 500 yo moko tata 200 na ngote mais a prophétiser ma mpona yo mais akoki koyeba te ke na banki na yo ozata na 200 te mais azo sengo 500 mais soki eza vraiment ke Nzambe moto azotinda bato wana basengaka mbongo mpo babondela mpona bato mais azopesa prophétie fa comprendre nanu ke aza na mbongo Nzambe alobani aza na 200 mais sengai 50 mase esipesa 50 mpona bondela mpona yo ozomona mais moto aza na 200 aza na mbongo te nyonga ndako etelemi wana mais mosali na Nzambe aloba tinda 500 tinda 1000 na situation na tinda 1000 po situation na eza makasi tinda 1000 non déjà c'est faux le déjà mosali na Nzambe akomi kosenga o mbongo eza déjà ya kobeba bandeko nanga eza déjà ya kobeba wana na oloba pona bato bapesaka bambongo na basali na Nzambe babondela pona bango eza déjà ya kobeba so bengi mosali na Nzambe déjà sengi o mbongo seke eza mabe makasi sewe lo nini na naloba eza mabe pona yo te pona ye surtout pona ye foyi baki aza deya mutu azobandi deya kokourir devant na kolanda mbongo mosala Nzambe soko okotisi yango na mbongo ebebaka so okotisi yango na mbongo deja ebebaka monguna akokota kati na mutu wana po akotisi mbongo na makambo ya Nzambe ozomona me makambo na Nzambe etambolaka na mbongo bandeko nanga baexperience oyo nga nazwi na makambo ya mbongo nakokai koimagine te ozomona makambo ya Nzambe esengaka na mbongo nazolobaka mpona bato babenga mpo babondela ndeko nanga ozobenga mosali na Nzambe abondela mpona yo eza normal
yo kozela kolinga te mose na nzambe asengo mbongo wana na yo ezali no vérité nzambe nekolo atalanga kolinga te mose na nzambe asenga yo yo moko le ozopesa sujet de prière pa mose na nzambe soki oza touche na motema na yo napesa quelque chose selon ezweli na nga eza malamu bandeko na nga eza mabe te eza malamu eza mabe te pona mutu ozopesa sujet de prière na yo na likambo ezobundisa yo moko ozobondela ozomona solution te yo moko ozobunda ozokita ozomata ozomona solution te eke nabenga mose na nzambe abondela mpona ngai lero oreflechir wana soki oza na mbongo te ndeko na nga koezite te benga kaka yo moko na motema noyebi ke naa na mbongo te naobenga mose na nzambe oyo abondela mpona nga naza na mbongo te ozomona benga yo mose na nzambe na mélange oka na base na nzambe mbala mona mélange yo mose na nzambe oyo moto abengi yo mpona obondela mpona ye bondela mpona ye bondela mpona ye ntango mosusu lere akobika oyebi oyo akopesa yo te bandeko na nga ntango akobika oyebi oyo ye akopesa yo te ntango mosusu kutu akopesa yo koleka oyo nga oloba neke epesanga nano eloko boye mpona bondela mpona yo ozomona edaye ntango mosusu ye soki azane na mbongo ate yo bondeli kaka mpona ye abiki omona ke ye te moto aopesa yo moto mosusu kutu obondeli mpona ye te abengi yo ka profete nalandaka yo nalingi nasala action de grâce na nga mpa na yo zwa quelque chose oyo ezaka nzambe afuti yo ezaka te moto oyo ozobondela mpona ye ye moto fa apesa mbongo te nzambe akofuta oka na mabondeli oyo obondeli mpona motu moko abiki motu mosusu kuna ye moko azomona kobika na ye kaka yo kutu obondeli mpona ye te mabiki na ye azoluka moto apesa action de grâce omwa nzambe akoti kati napesa mpa na yo ta mosusu yo ningo osenga motu wana 500 me motu wana azwi 1000 atindeli yo ozomona donc yango base na nzambe bolongola bacomportement ya kosenga bato mbongo avant bobondela mpona bango ezofingisa base na nzambe ezofingisa pe apa kofingisa monguna azokota kati na wana azokota wana akota na mpona koluka kodetruire yo monguna azokota na mpona koluka kodetruire yo akomisi yo lokoso ya mbongo okomi kosalela nzambe siko okoma osalela nzambe mpona mbongo bandeko na nga wana mpenza tokita tomata okoma osalela nzambe mpona mbongo oke nzambe basalelaki mpona mbongo te basalelaki mpona mbongo te zalaka no na susi bato babika mpona oyokaki Moïse Kasongo alobaki abi yo ozobenga nga nabondela mpona yo fele nabondela mpona yo ofele mpe na ngai nakebondela mpona yo fele le bozoke mpo banganga kuna bozosa basacrifice sikoyo mpa na ngai nde ofele bomonelaka biso basali na nzambe to ndeni yango omoni nayi nayebisa bino ke bandeko na ngai donc eza bien te doso moto aza na mbongo te pa Moïse Kasongo yebaki lobiko na yo eza te bosiko soki nzambe atieke moto wana bika na nzela na yo bandeko na nga naza na batémoignage ya makambo akopesa naza na batémoignage nango ya makambo akopesa no na nga moko nanu nde napesaka mpo omoni nzambe alobaka na nga bia Deline so moto ate yo liloba eke touche yo fo pesaka moto wana quelque chose so liloba etouche yo mpenza omoni makambo bate yo touche yo soko oza na mbongo pesa alobi na nga Deline dime ezobika to te moto fa pesa adi me yo pesaka dime no mpo opambolama me koloba te ke dime eza mabe action nyonso moto asalaka ya malamu ezalaka mabe te ndeko na nga obengi mose na nzambe abondela mpona yo asengi yo mbongo yo soki omoni ke asenga mbongo me nazokwa kondima nona mfo ezala naza na kondima ke na nzela na yenga na kobika me asenga mbongo soki oza na mbongo wana problème yo pesa eza problème na yo te eza problème nde ya ye yango nalobaki ke mose na nzambe azosenga motu deja mbongo avant sambe apana eza problème wana eza problème ya yo te motu oyo ozopesa eza nde problème na ye na nzambe eza problème na yo te yo pesa na yo soki asengi yo so ozokroire ke na nzela na ye na kobika eke ye asengaka mbongo avant bondela mpo na nga pesa na yo naza na témoignage nango na témoignage nango mosali na nzambe mo nzambe aloba na nga na ne moko boye 2018 abi 3 personnes bakokufa na famille na obondela epuis yo mota likambo oyo elingi eyela o boye ayebisanga likambo na ye elingi eyela nga bondela mpona likambo wana eyela o te bandeko na nga na bondela ya moko néglige boye
prophète mona Kishasa amona cousine nanga lobi na adetaye ngai alobi na na nzamba nanga na sola na ndeko na bino moko azana poto boyeboy adetaye nga babenga nga na banda kolinga kondima makambo ba prophète wana te ya kobenga bato wana bandi koloba nanga eza textuellement mambo nzamba nanga binzamba bina soutenir yo po 3 personnes bakufa na famille na bino na ne oyo mais yo nde muto ofo bondela po bato wana bakufa te mais alobi oza mikolo yo oza na bolembo ko bondela et puis oza na problème moko boye nzamba alobi nanga na bondela po na yo mais biso to travailler na ministère prophétique et soki nini to travailler na mbongo donc so opesi mbongo ale to bondeli po na yo na kamo ki mais lokwa lobe nanga bongo na lingi nanga te bato nanga kufa na famille nde na zwaka penda mbongo mpe na tindela kae le na tindele pe to bondela bando la musanga tongo to bondeli liwango pe longwe na likama to bika muta ko somba liwana mbongo azate mbongo nga na pesaki ebikisaki mais ye moko lokola senga ka mbongo avant yako sala likambo donc yangwana ezana ba makamsu bambongo msu balobaka ya rasha yango muna lobi ke oza na situation moko makasi eke ezotungisa ozo benga mosai na nzambe moko abondela pona situation na bandeko na ngai ndengo za wana il faut oyeba ke soki naza na quelque chose na pesa po likambo na soki eza makasi ekozwa mutu wana azobondela pona yo faut pesa na onde rasha nanu ozoma offrande ya rasha eza très nécessaire ozomona e offrande ya rasha yango munzambe aloba na nga atozobondela pona mutu fo lobaka que ta volonté soit faite na moni tozokoma na minute elingi kata awa na ko continuer likambo oyo après po conseil ebele ezali ya kopesa na makambo oyo ya kopesa mbongo oyo bandeko na nga ozomona so mutu asengi yo mbongo yeba deja mabe eza na kati wana peut-être sa bungi deja peut-être pe nano abungi akobunga oyi mutu mususu akozala bungi na yeba zue na mondi wana mais grâce oyo ya za nango etikalaka nano mais azwi ba protection moko quelque part mais grâce à nzambe etikali ka kati na ye yango moni akoprophétiser akobondela popo na yo obiki mais mabe na bango siko leka obondela po na obiki akoyiba o lisusu eloko mosusu po na mondi wana bapesa kofele te mabe nango yango nazoyebisa yo le ozobenga mosai na nzambe ekabondela po na yo abandi kosenga o mbongo yo moko milobake seke sa bungi deja ozomona seke sa bungi deja po na nya azosenga mbongo ozomona même nzambe pa koloba na mutu ke nayebi te po na wana so ekosalama nga esalamela ndenge nini ke nzambe alobi na mutu apesa mbongo na koyebisa bino oyo ndenge esalamelaki ozomona eza makambo moko ya molimo nzamba kotushe mutu ye moko apesa yo mbongo mosai na nzambe botika kosengaka batu mbongo avant kosambelila mutu tika mutu apesa na volonté na ye eloko na ngai nazangisa yo mutu opesi mosai na nzambe mbongo kozelaka te abondela po na yo kozela te yo lero opesi papa na situation boye na opesa mbongo oyo obondela po na nga nabika oyebike mosai na nzambe oyo aza ya nzambe asola kozwa jamais mbongo ya mutu sanki abondela le azozwa mbongo wana binzambe mbongo oyo mona yango papa situation oyo ye aza nango biso toza nauti koloba bino mamba ba action de grâce oyo tekoloka na septembre awa yoanga na septembre na fin de l'année bason de grâce wana na olobeli kama bason de grâce na video oezoya ba video oezoya awa na lingi na tiela bino kana tika na 4 minutes ana omona ezolakisanga na tiela bino extrait ya video oyo ya bango o basali scandale wana na mwana mwasi wana commentaire nango dans ça na deuxième vidéo comme ça na ko continuer vidéo opo eza motu ya batu photo yeba makambo oyo poso to landika ke na pesa te eza na mutu musu okobika te pozo pesa te na yisa bino nzambe balukaka ye partout okobika te po ozo pesa te na koyebisa bino ngo na deuxième vidéo nde boko comprendre nga nazoloba nga naloba na nga vérité ata bato babi mama de nazoloba we po bato bapesa mbongo mitali ba o ba oloba bongo mitali bango na oloba te ke bopesa nga naza na témoignage moko na opesa ngo na o elandi na makambo oyo po bato boloba te ke o mama de nazoloba we po na ngai na bapesa mbongo minute on pesi nango nzambe na nganga pe kolobebele extrait ya video yango na ina tiela bino na yebite na meka na kotia na minute o etikali na yebite na meka
namona sulisaka video oyo naokenda ngo na deuxième partie naokenda ngo na deuxième naosalaka lelo oyo naotelema 1 naotelema 2 po eza nécessaire fu toloba makambo oyo bandeko na nga elo naye nalobaka ye bato boloba te ke mama dei nazoloba boye po le tozosenga ye basujet de prière tobondela ape topesaki bambongo naoloba mpo na bongo te naza batémoignage ebei na opesa ya liboso nanu mwa mwasi moko boye abandai na banda na wana naza mwa batémoignage mosusu na opesa bino na deuxième video mwa mwasi moko boye ande kobenga nga ayebi na asi azala na Londres ande kobenga mama dei na problème bonyoka moko ekotenga na likolo boye na problème mwa mwasi na abelaka makasi abenganga nasambela mpona ye nasambelaka mpona ye nasambelaka mpona ye nzambe mpe alobaka na eloko moko te nayokelaki mawa do nasambela mpona ye mais nzambe mpe alobaka eloko te oyoki mpe akoti opedi mama dei basala yango opération boye en tout cas nabundani mpenza mpona kobondela mpona ye en tout cas à l'après mokolo mosusu mwa mwasi nabengaki nga abinanga mama Deline nazaki kobondela na prophète moko boye bapesaki je crois que prophète moko bapesaki ye prophète wana tozaki kobondela ne bi après prophète yana lobi na nga o na situation na nga funa sala offrande po abondela po na nga mba moko na tiki prophète wana abi ngaka so na banjo bondela na mutu eke bapesi nga mutu to obanjo sunga na ba prière soko senga ka ko offrande yebake nga na otokabwani so senga ka offrande nga na otokabwani oyebele oni na yebisaki ye na yebise ma sœur mobundi pe mingi